mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, Stéphane, je suis radieux. Je suis radieux parce que Bisengwe komiko lala côté nabiso. Bisengwe komiko lala côté nabiso parce que bateau bazalo ko sala neti au présent nabiso Fachi Béton présent ticket au Fachi Béton a kosa elo côté Fachi Béton a komiko la kisa bateau penza donc azo beta penza ba masasi moko ko sakanate ba club ko sakanate parce que biso to yebaki déjà que Fachi Béton mutazo diriger mboko nabiso Congo ezali na maboko ya Fachi Béton mais bateau yo babandeki ko douter bateau bazali un peu pessimiste un peu réticent ba comprendre ngonde na lobaka na kelasi bana mayele bazali bana bazoba bazali bano ba comprendra plus facilement bazali na bano ba comprenaka na ndengi ya malembe mais biso to comprenaki banda kala na yebisaki bino 2020 ezali bisengo na politique à Congo ekoti 2020 président de la République Robert ezali action donc année ya ba action bato ba monaka on utilise seki bato ba monaki on utilise seki mais baso ko comprendre que aïe bisengo comment ça la biso parce que mo pesa bato ba côté ki ba pio pour na fachi bato ba lembi biso ba coup de fito bandoko so parce que yango na tant tozolo ba makambo bato bazolo ba ke ba libérer Vital Kamerhe tozo sana ngona kanda parce que toyebi ke ko sala maté donc ba komo benga biso ndengli fachi na biso mais fachi grand stratège Noko yaya akenaka malembe mais sûrement ce qui monte omoni politique surtout opposition ezali neti course ya marathon donc neti course à marathon lelo la muka ezap est-ce que bozoka so la muka la muka kenda wapi président na bango président entre guillemets élu en confinement dans un pays étranger la muka ke wapi donc domino bosakana na opposition eza marathon boyebi papa Tshisekedi asala donc bambula boni na opposition donc ti lelo papa Tshisekedi akeyi mwana na ye sikoyo azui esika oyo papa na ye alingaki donc mwana na ye azosala la idolo ya papa na ye biso totika ba empreinte na biso na mboka wana d'une façon indélébile pour balobake IDP c'est les cas qui Fachi Béton les gars qui déjà azotika déjà donc première fois bakanga donc fakwa il y a directeur à cabinet et salamate natala télévision moko sénégalaise pas maye natiela bino ngoteza ba droit d'auteur il y a sénégalaise basali émission il y a 3 heures d'état bazolo bela exemple oh babi donc exemple oh salami na Congo na mboka na biso ezali exemple ko sakana tête pour la première fois bakangi directeur à cabinet à Ibimbongo fakwa. Et puis, donc, enseignement au félé. Et ça l'a maté. Donc, Fachi déjà, tolinga déjà, na débilo kouana, à Koti, na Kati, il y a ma solo na monde au présent, donc, au bazar, avant, donc, au bazar, va en poupe, au présent, tout, donc, il y a monde entier, bazole là-bas, monae. Donc, mission nabiso à l'élé, donc, boy, et sengo ezali nabiso. Bisengo silité ce n'est que le début du commencement donc bisengo ezali enchaînement parce que netozabo aïe donc bochasu sudu tu na kasi bino bomoni tout le monde est d'accord avec Fachi Béton président de la République ya Congo oyo mutazo kumbela mama solo donc avant to banda boyebika na 5 minutes avec César Ngadi de tout ça la mise au point. Tenu tout ça la mise au point moko na émission précédente les cas qui to lobaki penza ngo bien te to bando e baté fakwa mususu o ya INC ministre o ya INC John Tumba donc grand fakwa parce que na INC donc na INC donc bazaka kabato ba fakwa na ba fakwa donc vraiment donc tolobaki te mais donc ye ayibaki mbongo o ezalaki destiné na makambo à 100 jours banzela o bango sa na kota kasa ikuna donc ayi donc na ebite ki muyibi ya INC na ebite donc mbongo ba tipe na po batonga banzela tenga bite yo zui donc mbongo nyoso tu wana soki 36 millions ozui yango donc bango bazo yiba bazalaki na koyiba donc vision na bango dans le passé donc neti akanambe bapesi yo otongeloko otongi na ote oyibi
au China poche donc muto landolé parce que moko kanambe grand fa quoi donc yo yibi yepa yibi donc explication les ATP ba kolongola oté donc John Tumba Kansagi azo vivre dans le passé donc yo penza donc 100 jours azui mbongo yango donc ekei nango donc précision tongo yebisa bino yango na mboye ba ke makambu na epende tolobaki lettre procureur atinda ki po balongole immunité ministérielle na yebe boye ba ke na minute tozolobela bino lelo tozali samedi 9 na minute tozolobela bino John Tumba azasu na accès na bureau na été sur ordre il y a procureur général, il y a cour à cassation. Donc, John Tumbaza sur le bureau n'a été à Zango Kendeba, Kotate. Donc, ceux qui déjà sont au côté de la bureau, donc Moussala déjà et Baby. Donc, Mambo m'a sobelé. Donc, tous les acteurs dans l'image pour Bomonake. Donc, Fachi Béton, donc, justice autant que Monique Bati, procureur, nommé Bango, Bati, Bana, Batouba, Kansaka, Ndengi, Kanambe, Kakabanda, nommé, il y a Combo. Félix Abando, il s'abino qui a restructuré. Justice en boka na biso yé mutazo kangate justice il faut appeler ça bango ba makokinyo surtout basala musala na bango ndenge sengi basala neti basala kana ba pays civilisé bo tala bino mo na ba image donc John Tumba accès à bureau na yé est commis interdit pour na yé donc yeba déjà que so kota bureau te donc ozosala wa ozosala na balabala donc John Tumba donc boulot s'il etikali kara de akende mbala mo na tribunal mbala mo bu lubuaku donc alandi donc patron na bango Vital Kamerhe kuna bon bino mo botana na ba image. Il y a un problème, Papa Sibino, au faisable de Cambonine. Mais moi, je suis venu travailler, je suis en plein mandat. C'est là, mon frère, il s'agit d'aider. Pas bien de détachement. Ah, il y a peut-être que ça va apprécier Nini. C'est quoi le détachement de mon cousin? Il y a pas fait un dehors de les ailleurs détachement, tu vas faire si un dehors. Voilà, là qui n'a pas. C'est quoi? Donc, balongoli bangwa. Bazana bâtiment, bazo sala. Ça va. Moi je viens travailler. Moi je viens travailler. Pardon, comment normalement il y a Linga qui a ça là. Là, il faut policier, il y a ministère. C'est quoi Balongo en Denis? Na bouger, na penser token. Ekoki token. Bino moko boyoki makambo oyo biso tolobaka na 5 minutes yango bomonaka elandanaka toyebisaki bino makambo ya nene bomoni kaka ke pour lobi donc accès interdit donc bomoni John Tumba Fakwa donc bango bazali donc ndenge bayaki na gouvernement wana ezaki association des Fakwa. Donc association des Fakwa donc bino moko bomoni makambu parce que 5 minutes to lokotaka makambu na balabala te parce que biso mutu to pesa bino date ya le 11 mai wana batu moko balobaki yango te donc na auto yebisaki bino ya Jolino Makelele oyo abakisaki paragraphe wana donc à l'instar de donc abakisi kaka po sala bien
ati kombo kamere donc to yebi sarabino makambo to lokotaka na balabala te to yebi sarabino makambo oyo ya source et puis tant to ba ke fâché ayoke laka base ayoke laka peuple neti biso tozali na sima pasi tozali ko représenter peuple bo mona raso to lobili kambo mona ki dernier mato la kisaki basi yo babane ko se plaindre bato bazaki na bo hôpital ya cinquantenaire bazok se plaindre bo mona ki présent un jour après akei kuna ayiko passer présent yoke laka base ayoke laka peuple bato beli ba komelinga papa César vraiment présent na biso babatela e présent na biso penza présent oh non 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 donc vraiment babatela e présent na biso azali penza présent moko penza donc ozomona bato bazomona penza tala présent penza donc azali obligé à télématé bomoni présent télématique to lance voix té présent zo na musika azo yoka ndenge nini ozomona to kinwa penza ndenge ni côté Damas inta donc muto alobine bonda oh mbamo siko médecin na yesa ki eke baliaka 3 fois siko joana kuna yebisi que non une fois mbala moko présent sans intermédiaire abalukeli mais oh mais yozolo bananga ba olia 3 fois tala kuna zoloba bon bolia une photo ozomona penza tu abi mais non na pourquoi ta il faut miliko bien nini ozomona président azolanda masolo ndenge zali sans intermédiaire. ici, 3 mois, 4 mois ici, la vie sociale, on arrive, on a des familles. Ça fait 3 mois. Nos familles. On va mourir nos familles. Un mois ici, président. Vous avez fait un mois. Pourquoi il y a le comment ça? Pourquoi? À cause des fêtes. Comment? Bon, mais attendez, pour manger, ça va. Pour manger. C'est bon. Bon, mais c'est... Vous ne mangez qu'une fois par jour. Mais lui m'a dit 3 fois. Non, c'est 3 fois. 3 fois, 3 fois. 3 fois. Non, mais il est en train de dire... Oui, pas 3 fois. Attends. 3 fois pas arrivé. Il mange 3 fois. Hein? Il mange 3 fois, yes? 3 fois? Oui. Mais pourquoi il dit une fois? Bon, c'est eux, ils mangent. Ah, ok. Excellent. Et le soir? Et le soir? Excellent, je m'excuse beaucoup. Non, vous entendez ça? Vous devez changer ça. Donnez même du lait ou quoi, mais pas du lait. S'il y a des diabétiques parmi eux... On contrôle le diabète. Hein? Donnez même du lait ou je sais pas moi, mais pas de... Oui. Na elengi na esengo donc na yo kisabino message oyo batela inga audio batindeli inga ya femme mongo ndenga zo bapenza ke présent ba batela ebani bomo na présent bo est bino monaka kanambe ba bengana ki biso ba bengana ki batukuna ba bomi batu na braza bazwa bango ba tia bango na stade du 24 ba ola net ba ngulu azamba libanda est bomo ki kanambe se déplacer ki un jour en total et pas ya Fatima kamandengo ne bandande na zo sabino bato ba bengana ba na braza ba bazwa ki ba beta soki ba 3 ans ba vandeki na libanda. Il y a stade de 24 novembre. Bazobo a doit filmer. Est-ce que Kanambe a kenda kuna ko tala tabatu? Pour mona ki avec Fachi Beton, président na biso azali neti biso. Président na biso azali koyoka passe so ke salibino et salibiso et puis président alandaka maloba oyo base zo sala au peuple zo loba parce que 5 minutes ezali ko représenter peuple. Bon yoka message oyo maman oyo atindeli ngai donc azalaka wana région parisienne ndingi alobi penza ke papa non, papa donc et sengo nzambe abatela la président biso boye ba ke papa maman zala calme nzambe akobatela la président biso ndenge na lobaki azali na mission divine donc mission divine nzambe mutu akoroya na masolo et kosimbaka te boka mama o ndengi atikaki message. Bonsoir yaya. En tout cas pena fatia yoka batu oyebi ke lelo pena kitaki sur le terrain ye moko pena ke bibisa batu na hôpital. Non. Président boye penza nzamba pambola nzamba pambola epena oazo yeba pasi ya peuple azobundela mboka nzamba bakisela epenza te yango voma ko nzamba lola simba asimba ya bomba takutu bayini matelemeli eme nzamba obundela epe na mabondeli na biso akolonga bolemba te ya nyonso ka ba message so omoni likambo bien te botindeli atalaka ba video nyonso be mission nyonso fati atalaka ngo
non nasepeli penza kitoko. Donc bino moko boyi tolanda mama oyo na esengo bo batu tu bazomona penza ke président azali mwana mboka, président azali na souci ya peuple. Bino moko bolandi audio oyo mama oyo alobi atindelaki nga na lingai na partager ngo na bino. Donc boyeba mama zala no calme, président na biso akokende tina suka, et puis ezali président oyo nzambe atindie na Congo, et puis président oyo penza il fallait azala présent na biso. Sikoyo na lingi na chaîne la likamoko vraiment avant na chaîne nango, donc lobi tango natali vidéo oyo na seki netina suba na makolo. Donc boyebi bino moko muta bando ko sala biso azoloba biso tondo ki pete poto be gaza mutali boma mutu ebeba donc pe changa zala ki a teka teka ba putulu na bando ba yango pe donc mutu ebeba. Donc boyebi mutu ni ngo sala illusion ezali pecho yo ari magie. Donc batindelinga vidéo oyo na bukani na koseka mbala mo na tindeli réalisateur na nga ya lelo na biya lelo ndenge photo exploiter eloko ya lelo mbamo apesa accord parce que ndeko tozalaka donc réalisateur il faut apesa accord biso tolobaka makambo ya liboma te boy. Donc biso tozali bien structuré, donc nga nazo présenter émission na zana Regina Mutu to salaka réunion ya coordination avant to sala émission ya lelo abi non en tout cas les accords to exploitant Ari Magie, boyebi ma Ari Magie makamba loba na makamba banda iko loba lelo Ari Magie na relaxa bino image Ari Magie chemise en lambeau akangi ba bouton na ebité ceux qui na pepper de bebo kanga ba bouton tene ditambo mwamba akangi ba bouton kuté libumu libanda azali ko lela alobi ako se suicider na parce que azo sa la grève de la faim, donc alembi na pepper de parce que batu kaka bango na bango andi donc ako sa la grève de la faim ba bengane ba betiye alobi ako sa ngo libanda, donc soka sala ngo ti soki les 15 soka kufite atiki message na so tala Ari Magie soko kufa batu kutu ya bien kutu ya solo ya présidence ya bien na batu na biso ba kufi na ba corona bongo yo kutu eza perte te soko kufa lelo agi Ari Magie andimi ke ba pola ki jambe na ngai ozomona ba makambo do bato tu bando sala na ba sala ba vantir. Donc Ari Magie alobi lelo penza ke do boyebi makambo sala shadagi boyebi makambo sala shadagi pa pola biso to pola bonabo do Ari Magie andimi ke ba pola mais tanga bando sala be missionné wana ya ba comédie po bomona ba tutu wa loba wana eza ba comédie. Ari Magie andimi ke ba pola donc avant na commenter sur muké parce que donc et c'est qui ça inga donc au kansa eza Ari Magie te au kansa eza Ari Magie te muta au théâtre mais tant on a monagé petit na ngai donc Raphaël petit j'en profite de l'occasion parce que petit on a au sala na niveau akin ba journaliste ba sala musala malamu, donc on a petit na penza Raphaël d'autant na moni Raphaël muta au sala on a non ça c'est du sérieux, donc nazo reconnaître que Ari Magie te mais ngana ebeki petit c'est un aventurier petit on do ba au sala babilo ndengana akanseki le mususu ke kanamba ko kanisela ye bien nini yazo bate il avait affaire à un Rwandais. Donc bino moko bolanda na bilili boko seka et puis boko comprendre te bon on est théâtre. Restez connectés sur Club Original, à tout de suite. Toza banyamate botika ko sakana na biso toko mona ndeko Raphaël opesanga passe naza kolela muta ko betanga na kati ya bureau pona lobi ke grève de la faim na ko sala ngona kati ya bureau lokola boyi ati ba betinga ba boki nga libanda na ko continuer grève de la faim na awa ndeko Raphaël soki chaque jour na balabala na ndola la kana peluza mbule beta nini na ozalawa grève de la faim na ko sala wa ti le 17 mai soki nzamba osunga na kufate merci na kufite soki na kufi entre temps bozwa message oyo ozangi bato bakolobelaka biso na bureau politique bato bakolobelaka biso esiko bakokabolaka ba poste tolobi tosala moi acte na biso bayeba ke biso pe to existaka tozali toza ko exister na osala ngoka pona ngate na osala ngopona bato nyonso babundaka oyo bamonake eleka bango na misu boye, même si baloba na lopoto que la révolution ne mange que ses propres enfants, mais tango liebana no nyonso basi moi mi balé misato ya suka batikali o lia bango lisusu o tikala yo moko. Donc la révolution ne peut pas manger tous ses enfants. Biso tozali awa o eza mwana biso ba révolutionnaire lelo tozali le 7 mai le 17 mai o kozala le 17 mai ali boso banda imperium ya pouvoir tozala ngo lisusu te mwa ndambu eteni ya pouvoir o etikali nango soki tosali ba blague tosali ba jeu
L'isolo ya révolution du 17 mai et kolimwa na mato ya batu ya ba congolais kolimwa. La mémoire est vivante, elle doit être entretenue. Bato ba ko entretenir mémoire. Bato wana il faut lisanga na biso esunga bango. Na date ya le 17 mai, ngai Henri Maji wali fetu. Na zui mokano lelo. Kobanda dimanche na 22h na kotaki awa na sala siège. Naza kolia te, naza komela te, na kosalaka besoin te, na kosubaka te. Na fanditi mukolo liwe koela ngai na kokufa ya kokauka na kokufa pona liete naza kokufa sacrifice suprême pona koyebisa bakambi ya parti na biso ke le 17 mai ekufa te bozo ata liwa na lokola exemple pour faire vivre mémoire wana botika kosakana na biso bato to kobundela ka Joseph Kabila toza banyama te botika kosakana na biso toko mona ndeko Raphaël opesanga passe naza kolela muta kofinga ka Joseph Kabila chaque jour or mutwana toyebi azalaki na service à communication ya mokonzi na biso moko ya parti ya munene basali na batan ebele a voyager ke bapoto États-Unis asombi bandako lelo akomi kofinga nakola kisoba image de nini ba écrit na internet nga kofinga Joseph Kabila mais mokonzi wana mwasi na ye azui musala moko boye pona so na tangi place boko yeba mokonzi yango bazui lisusu kaka mutu wana bazongisi ekuna comme chargé à communication siko bato yo ba journaliste ba kumisaka Joseph Kabila tango ba kofandaka na chômage ba komona ka ndenge wana motema na bango zozala ndenge nini batika kozokisa biso mitema tosi tozoki ebele batika kozokisaka biso mitema tozoki ebele pembeni na bango toyekoli pe toyebi ebele balinga te biso nyonso tokoma banguna to bayini ya bato wana mokili eza koyina Joseph Kabila te bomonde mokili na Joseph Kabila toyeko comprendre banani bazalaki mabe banani babandaki kobebisa bato bazalaki ye moko misala 4 tanga osala musala moko akena bakashe ya misala misusu misala wana kuna kufi ezelaka ye moko la osisa musala oyo ako bandela musala mususu république mombezela kaka moto wana bato wana toyeko mona to mona ba comportement na bango ndenge za mabe atako baaka mayele koleka mokili mobimba Kongo yango ezanga bato mayele pe abwanya Kongo yango ezanga bato baki kotia kaka bato moko awa pe en tout cas mokonzi mboka ya biso ya liboso Joseph Kabila lobaka ke échec na ezalaki pa ko changer homme congolais te mais prédécesseur successeur na ye Félix Tshisekedi Tshilombo aye ko pesa e coup de main alobi ngana ko travailler na bato yo ya sika na makambu ya sika et ya coup de main biso na FCC photo saisir coup de main wana to saisir yango ba vie wana pardon ba vie na biso to inana te biso na bino to inana te botika ba comportement wana ba oyo nanu basala na l'état te to sali na parti pendant 10 ans parti ekufite bino boke ko sala na l'état ba oyo bo sali na nini bokoki komema biso to gagner ba élection te to yebi pona nini bo gagnaki ba élection te pona nini to gagnaki te to yebi ba kuba oyo bo sala ki ndeko na bino Ramazani Shadari to yebi mais to silikeli bino nanu te to bana ko lobela no mambo sala Ramazani Shadari bolingi bo bandela ngo lisusu sikoyo pardon botika makambo wana oyo eza bureau na biso nyonso papi pungu wana droit kotinda ba voyou te ba kobetanga na kati ya bureau pona lobi ke grève de la faim na nga na kosala ngo na kati ya bureau lokola boyi atindi ba betinga ba bwaki nga libanda na ko continuer grève de la faim na nga awa ndeko Raphaël soki chaque jour na balabala na ndola la kana peluza mbule beta nini na ozalawa grève de la faim na nga na kosala wa ti le 17 mai soki nzamba osunga nga na kufa te merci na kufite soki na kufi entre temps bozwa message oyo. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci, Mwana Mboka. Je pense que, regard, il y a... Donc, bino moko boito landa na ko seka yekutu toko ko le mawate. Donc hier Ari imagine à Katia Zolobake. Donc Monica Lobi au présent au Azaleki Akala et puis présent au Asika. Donc à Pessi Penza donc pour à Pessi Penza donc biso chance biso ba jeune donc toko sala na ina bato Asika. Eh yo Ari imagine yo quand c'est biso Penza na IDPS wana toza na besoin ya jeune net yo. Donc yo zamuta poubelle biso to go récupérer yote au monde nga changer mamalo comme siko ko sala ba proche asa netika ya au présent kala lobaki a remonda ba congolais yeba congolais oyo bazali capable ya ko sa na été mais bon monique présent oyo ya sikoyo donc Félix Antoine Tshisekedi azondi ma présence sikoyo apesi biso opportunité biso ba jeune to yo arrête yo cesse de rêver
yo zo rêve quand c'est que yo nzambe arimaji donc soko ko kufa donc pourquoi biso to respectera batu parce que donc tozoki autorisation te ya petit na Raphaël mtasala be mission na ye tongo l'accès bilo ba image mususu mais biso to respecter bat parce que ye to bando ki pete bato bele bando ça c'est ngadi kleboa ndenge ni zo sala Henri Magie wana te be mission au conseil Henri Magie wana te peut ça les mission ngana bitala bo ki pe petu wana te petu wana za ba nyongo awa do ya ba putulu ya ba makamuso bando teka do mu tout de GC beba bo na ngana ko ki pete bo moni ke na ki pete mais ye moko bango moko ba komi ko samba pona ko l'accès bino ke batu nyoso tout eux bazo na contre-temps au bazoya na ba masolo moko ya musique pour na présent na biso bango moko ba banda ko samba ba banda ko tosa donc ba image na rapport toujours autorisation te bongo mo pendant contrat donc entre moi na butu boto comprendre te do botela ka Henri Magie est-ce que bino bondimi wana eza Henri Magie o abando ko vanda penza bo azolo baba biloko moko neti mais en tout cas présent na biso nzamba zali na ye présent na biso mabolongo atiaka na se nzambe na ye penza ayoke la ketala nano Henri Magie ndenga suki do Henri Magie yo timbate yo bando teka bandokia na gasa ko timbo yo yo gasa yo oko bénéficier lo mona kana do yo Henri Magie pecho yo tongo bando lo bana ti wono ndo lo bana do zano na rien. Donc Henri Magie aux autres risque moko pamba soki za ineti ba pays moko boya ba dictateur Henri Magie be ba ti ba barayo do po bisoka ke président biso za dictateur te abi pe ba ko comme c'est dictateur te okoko lo banayo ba ko kipe te au lobby donc pe mesili Henri Magie opposition ça na pe ma opposition ça n'a pas mis en marathon au monde on lembi kalate donc au ça donc grève de la faim na kije na bino ba bengani pe ba bote Henri Magie yo au moni hein tout se paie ici bas le kuta na yo moko comité na niveau grève de la faim Henri Magie ka to esprit comme la grève de la faim ngala ka so esprit donc za yuma mbendre toro donc Henri Magie to yo ki message no so kufa na yo donc to za na tina na hote donc eza kutu perte te pour na biso donc bino moko boyoki donc moko na moko baba no sambo mona ide ke donc bato bazo loba bango moko boye donc la muka to yebisu pa ekendete la muka présent na bango donc en confinement na chambre ya bana bato donc la muka kutu donc sili donc tina moko te donc Henri Magie donc message à souka daye soko daye donc biso ko toza kuna te grève d'un sala yango penza solo comme koliaka Damas na butu te sala penza grève de la faim donc tozoti de loba mais simple batala évolution ti o daye donc Henri Magie donc na ko seka na passe na motema donc partenariat oblige donc biso ezali vraiment partenariat ya solo donc nous allons marquer une pause publicitaire donc ndeka boyebi deux partenaires nabiso donc Sepela TV donc ezali décodeur oya bana mboka ya muke donc chika na poche donc sali masolono partout dans le monde des places internet ezali au branché yango donc image numérique ndengika bomona na ba télévision o ezalaka a na poto et puis donc boyebake Romain Ilunga, les grands traiteurs Romain Ilunga donc ceux qui bomoni ki to kataki publicité parce que Romain Ilunga carnet naie pour na ba rendez-vous pour na ba fête et tondi à kosakanate après confinement donc il faut besoin engagement na mbango parce que ba date comme penza mobulu mais avec Romain Ilunga a kolukela bino kaka solution donc restez connectés sur Kleboa original à tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France ezana kati ba chaîne ya Congo ezana kati ba chaîne ya Londres ezana kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA ezana kati o parti BB o CFAIO ezana kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même mabiso ndongo zo mabiso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous joindre après ces spots publicitaires. Donc, vous êtes bel et bien dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi Dengnep Sarabinoga. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, si j'ai Nabiso Penza Yalelo, Ezalaki Ndengito Prometaki Bino, comme il a été convenu donc, lors de notre précédente émission. Donc, Ndengito Prometaki Bino, Lelo, Toko Lobela Bino. Pourquoi Vital Kamerhe Azaliko démissionné na poste naye ya directeur à cabinet et pourquoi Batumususu Bazaliko il fallait Félix Antoine Tshisekedi il est personne de Tisiko Batumususu Bazomona neti donc Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton Abiso Aza en connivence en complicité na Vital Kamerhe parce que les Congolais bazaka bato ba problème Vital Kamerhe bakanga été 5 minutes ndengini Vital Kamerhe 15 millions bakanga été bakangiye babimisusu makamususu oh non bakangiye yazalaki neka exécuteur azalika siko donc Congolais ayaka kana makamususu ti bakokatela Vital Kamerhe penza azu peine naye et komaka oh akosala yango te akobima na lobby donc siko nalingi to expliquer bino boyeba Vital Kamerhe ndenga zaliwana Tisikoyo alingi ko se faire comme victime. Vital Kamerhe au monde ayibi mbongo mukili yebi azana ba preuve mais pona ye muta komi muta mabe siko ezali Fachi Beton komi muta mabe donc ezane tu complet ezane tu complot donc alingi abima victime. Sikoyo neti présent na biso Fachi Beton a Timba. Fachi Beton akoki ko longola ite akoki ko longola mais Fachi Beton akoki sala ndengona te parce que soki ameki ko sala ndengwana et que ah moni asalaki ndengwana pa casser Vital Kamerhe ezali donc ezali ki coup monter bonabo non présent na biso lobi ye muto ko longola ete justice muto ko longola parce qu'à partir à lundi tangu ba procès ko zaso combien de jours tangu ko salama soki ba condamner Vital Kamerhe a commis condamné automatiquement donc il faut ba longola na poste présent muto ko longola ete présent ko longola mais présent a jusaki a ko longola ete et puis ceux qui atta bakena makambo nini période mogezabo ya absence prolongée na esikozo sala bazana période mo na présidence na bani na bango donc président de la République arosasiko na obligation ya kolongolaye donc boza dans la bino calme ozali na prolongement moko donc absence moko prolongée na poste no bazomona te parce que azali na maladie te azali ne loko moko te donc mikolo wana ezali ko contamé et puis tango akoleka na tribunal bako condamné ye ako longwana ye donc président alingi akota makambo parce que so président akoti makambo avant ba condamné parce que na justice biso tozo kende président zo mema masolo ya mboka na biso neti ba justice ya mboka o ya mindele ata basendenga ata siko azali accusé ta comme prévenu mais boye baka aketango nanu basambisi ete bakatelete azali nano na présomption d'innocence on comprend président ko kiko longola mutu te omoni a na poto ezala kandeni omoni a na poto donc ceux qui makamoko ebimi déjà boye omoni ke mutu mwinu na mundele mutu mwinu mutu azala na esprit makasi obomonaki na course ya mairie à Paris awa mutu oyo azalaki na côté ya Macron tant babimisi ba jara ba photo ya mama solo neti to monaki ya évêque Mukuna donc omoni ke Joana ye moko a craqué a sengi ke alongwa na course a démissionné Panama solo atape bo mona na ba makamusu na poto awa ba accusé ministre moko boye omona a craqué et puis alingi ye moko a démissionné et puis ezalaka bien parce que alingi akende ko samba en tant que citoyen classique normal azala une étiquette que au ministre bioni sikoyo ye Kamerhe azali komiko sama Kamerhe kanisi
ndenge aokende kosamba na étiquette ya directeur à cabinet ezali avantage pour naïe. Or ils avantage te. Donc il y a ce monde en étiquette donc qui directeur à cabinet et qu'on couvrir yé na makamoko boazo en tant que directeur à cabinet. Or il fallait yé moka démissionner aya kosamba en tant que citoyen normal. Parce que déjà zoya en tant que directeur à cabinet. Donc yo directeur à cabinet Ozaya kosa. OK, ceux qui a démissionné qui yé moko en gros ya suko en tant que directeur à cabinet te. Ayibi en tant que directeur à cabinet makambazo lobane en tant que directeur à cabinet mais tango azoya na bar aza sous directeur à cabinet mais ya tiki Vital Kameko quand ça te que tango yo oya na salle audience barobenga yo directeur à cabinet ya na bar mais non barobengo le prévenu Kamere wakanyingi king à la barre. Mais tout ce comprendre était éviter na batune au baza pembeni ceux qui bazo donc Vital Kamere alingo démissionné parce que azo salango nanko alingi que aya au directeur ya cabinet pour aza ceux qui na avantage moko boy OK avantage wana ezali na yango te donc directeur cabinet donc aroya wana donc ezakutu mbeba ko sakanate et puis siko président Fachi a kolongola été président Fachi azakuna te parce que ceux qui a longolé moni ezali ki ku monter basel bo président Fachi a kosimba ka kutu yete parce que président Fachi azakutu kuna te justice muto kolongola parce que tant Vital Kamere ba condamné à sous directeur à cabinet à cause les sous directeur et à cabinet donc il faut automatiquement ba longole ba tuba quand ça te que oh non Fachi azo sala ndengona parce que ba yebani Fachi itala nazo répéter les bino Fachi makambo oyo sali oyo justice te nalo bakutu Fachi te justice oyo makambo sali ya Kamere ezo jouer na mandat ya président de la République na biso. Donc président de la République na biso botia na mutu na bino akoyo sala erreur mon côté parce que ndenge makambo wana bandaki ya Kamere batu bando ganga 15 millions mais tango bazo instruire dossier biso to mona 15 millions mais asa komaki na ba 37 millions botalaka calme ya président na biso président akoki pe ko longola déjà pe bakoki ko longolé ke bo babimisi ba pré babike ba longolé musala pour détournement mais président na biso botandenga memi po bomona tozui président moko en tout cas batu yabi fatite motema calme azali posé na makambo moko boye donc beaucoup qui kondimate yangona présent il faut azandenga discret posé tranquille donc surtout présent ya liboma donc ekosimba kate donc vraiment peuple congolais tous à la calme tous à la nabiso calme makambo ezali kitoko pe ekoleka kitoko parce que mboka nabiso il faut vraiment to longo la bateau nyo surtout à salité donc to yepenza to bimisi eloko asika parce que mingi awa na poto ou bien na mukili o ba congolais bazali o basala makama malamu mais tangu kanamba zalaki bazolinga ko investir te na mboka na biso parce que ezalaki bien ten nazola sabino na ba image botala conseiller régional bosi bomona na 5 minutes avec ses angali nazali ko la sabino Maman Mati Kenya bomona est déjà na club original donc azali conseillère régionale. Donc, il y a politique. En France, azali muntu munene déjà. Mais azali mwana mboka. Azali mwana mboka. Azali na ba projet et belé de mboka na biso metango ya kanambe. Bakal. Omona kaka zoya kele msusu don moko boyo bien. Balingu kotongande mboka moko bien msusu mwende bazaka awa na conseiller na conseil régional awa ili France bako zalake. Bazo pesa ba mbongo moko pona ba pays Afrique. Ya zawana akobundela. Mboka na biso bazwa mbongo metango okende kuna alingo investir yango ekomi makambu ebele mais azali mutu azali na souci ya mboka na biso ko nazo lakisa bino po bomona vraiment que donc le 8 mai oyebi ke bakena retard ba chambre des fleurs na ba mort na bango donc yi akendaki pe parce que azali conseiller ya Île-de-France mais azali na kati ya Essonne kuna na Grigny centre botala ndenga kenai ko poser fleur donc na esengo bozo mona penza ke donc ba français mususu bazali ko yak pe ko poser fleur place ya ba mort na bango na le 8 mai mais bomo na penza ke mutu mwindu moko et puis mutu mwindu ya bantite ya mwana mboka donc congolaise de souche accueilli ko poser donc maman vraiment ya biso ya conseillère régionale bo tala bino mona belili félicitations et puis azali esika wana aboso na mboka te po batu mususu bazali a commune esika wana a commune mona neti ya za mundele a commune kutu ko poata kutu donc ba congolais na batune na bandekone mais maman na biso ya conseillère régional azala na souci ya mboka na yetilelo donc botala bino moko na bilili makambo asalaki le 8 mai na Essonne. Île-de-France déposée par Madame Mati Kenya.
pour Valérie Pécresse. Et gerbe du conseil municipal de Grigny, déposé par M. le maire Philippe Rio. Donc bino moko boito landa na esengo bomo na penza ke mwana mboka donc azali na kati ya masolo o na kati ya azosala politique na kati ya France mais boye bake ba misusu po mona akoti politique na kati ya mboka o azali na mboka ne d'accueil mais abosani mboka oh yebisa bien aki makamne na Afrique na okipete akomi na français akomi mona neti yaza français dessus mais mama mati Kenya nazo yebisa bino souci na ye à chaque fois to sola na eza souci ya mboka na ye accueilli 2 fois awa donc makambo eza musu to lobela bino te mais azali ko préparer ba makambo ebele donc vraiment mama mati Kenya merci à toi yango na lingaki ko partager au pobo mona batu mususu ya bamboko basalaka politique na bamboko bazali bana ya mboka na biso donc na lingla la sabine po bomona ka ke makambo susu vraiment donc président na biso na yebité mais ezali nzambe mutu azosala makambo boy donc amekina no batu oyo basalaki makambo na politique parce que ezali ba promesse moko électorale so bo sali boy bo sala boy ndenge ezali président na biso net azali mutu ya respect ya makambo amekaki bango botela photo na la sabine donc caméra na président na biso pembeni John Tumba wana président kuta yebita zomona bango penza ke ba osala musala malin o kazaki entouré de fakwa na ba fakwa heureusement que maladie oya ki fakwa ezalaka contagieuse donc et puis écoute contamination wana iko simbate parce que président na biso déjà azali na ba anticorps ya makamba fakwa parce que azali mwana ya papa Etienne Tshisekedi donc aza déjà na boule il y a le peuple d'abord donc vous avez on a succès bino photo botala penza président na biso ayebike o batu na ngato osala musala donc ba defa quoi donc Vital Kamerhe na John Tumba donc président na biso ezaka moni makambo bien ko ya sima donc à partir ba deuxième année troisième année donc yangona ne bande déjà nzamba zola kisao déjà nzela parce que za mwana nzamba zola so déjà nzela batu oyo il faut longola bango na nzela na yo po totika la biso moko pe totika la pe na batu ya malamu donc sikoyo na lingi na yo sabino relève ya mboka na biso bike ezali ba jeune politicien ezali ba jeune oyo penza musazani ba jeune tekeneti magie Harry magie donc kalate toko la penza tango kufa mais na bika Harry magie tango mona penza ngo kufa rotika yo escroc rotika mais Harry magie biso to c'est la penza keneti na suka donc so kufa donc na ngela sabino relève ya IDPS donc bato penza il faut to compter na bango ba jeune photo compter na bango donc vraiment bomona qui azali président ya Congo fort penza Congo ndenge za siko ya Félix Antoine Tshisekedi Congo fort donc nazali ko extabino message à sololi makamba politique makamba corona à sololi makamunyo surtout nazo tchela bino bolanda donc le jeune président Papiso Chamala président ya Congo fort donc restez connectés sur Club Original à tout de suite. Oui, peuple congolais de partout, bozola nanga na mokili mobimba. Nae awa na lisolo o ya maladie o boyebi ya COVID-19, o ezali koboma pe bomi, na yango to souhaiter ba mes condoléances na ba famille o ezali éprouvée, bandeko bazali kobela vraiment beaucoup de courage et bonne guérison. Maladie oyo na ba mikilo tozali ba gouvernement occidentaux ba préférer na minti oyo ke ba libérer batu ba na bandako bana ba kende ba classe. Na ngo biso bandeko na bino tu es comme ça bino que maladie wana ezali ba gouvernement occidentaux ba privilégier économie par rapport à bateau yo congolais aux avant da mikili yango to ko yebisa sala ke ba maladie wana ezali esilité to éviter ba attroupement to éviter bitambola parce que maladie wana ezali na niveau à kin mokozamboka asali tout a pesi courant au fele a pesi mai au fele pendant état d'urgence oyo azo sala ba effort rebelle po mboka wana ezaki par terre mboka wana eza lokola mikilité kin Congo na mikilité ndenge moko te kuna ezali pays pauvre o ezali pays développé bisika o basi ba vandisa ba makambo na bango ba hôpitaux efanda boyeba ke na kin ata respirateur moko ezali kité président Fachi nenga ye wana nesko abandi ko kende ko zuwa ba démarche que non makamone zonga potolité contre maladie o ya COVID-19
nango na webisa bino que non pendant l'état d'urgence oyo vraiment to sengi na batu tout congolais tout tous la sima mokonzi mboka pona ko longa maladie oyo mokonzi mboka azali wana aza ko bunda jour et nuit que congolais azala bien mboka ezali pauvre bandeko bazali boso basi ba pia mboka na batika mboka par terre ozala muluba ozala mukongo ozala muswahili ozala mungala toza eloko moko soto lingi makongo wana etelema ezala ekende liboso sima mokoza mboka o batie biso mwana mboka azali wana to sungana ye to supporter to tomboleko na biso nango na koyebisa bino ndeko Kabila tomoni na ba réseaux sociaux batie feuille moko boyo tambola wana que à cause de salaire retraite il y a 700 000 euros to sengi na gouvernement congolais babosana histoire wana pour congolais zo souffrir même pas 1 euro exaté na poche à congolais biso na poto ba otungisa biso pendant un moment où bazo ki misala te bazo souffrir donc bino bozo mbongo wana bo pesa na mutu moko o aza ba mbongo ebele asaga ya ba mbongo ebele donc mawa ezala kati na bino solo kwa l'équipe to ko bundisa bino na niveau 0 nango to lobi ke biso na FCC eloko moko te biso na FCC eloko moko te biso za le peuple d'abord bino ezali d'abord bino d'abord ba famille na bino d'abord nango to sengete lundi o eza premier procès ekoleka na tribunal ya Kisasa ya proche à président M. Vital Kamerhe na M. Jamel concernant les travaux de 100 jours. Justice et ça moussa nae. Mais biso siko congolais partout bozali mutu tout oyo akolinga ko soutenir mutu alingi Kabila azana mboka nte toza sima nae. Biso lobi Kabila dégage. FCC dehors. Biso tout sima fachi to soutenir mboka biso. So bolingi mboka na bato bazala bien biso na poto to tungisa makasusu te. To soutenir fachi. Nenga bandi ko installer état de droit à bas la corruption, tout à Simanaï. Merci beaucoup. Donc, Bino Moro Boito Kolanda, président Papicho Chamala, donc président Papicho Chamala, vraiment merci d'avoir message na yo au Pesaka parce que yo vous avez na souci il y a mboka na yo donc vraiment obiga ke donc 5 minutes avec ces angadi Kleboa original tozali na Simanao donc ko hésiter rater à chaque fois ça na message au tin de la Rabiso toko lekisa yango. Donc vraiment siko tozali ka ko konye émission na biso mais avant de continuer na nous na ba dossier o tozana ngo lelo oyo donc bato bazali ko kama pourquoi Vital Kamerhe a démissionné et pourquoi président de la République à Longoli te expliquer bino makambu ndenge ezali na kati ya masolo wana donc bozala na bino calme match ezali bien et puis tolingi to sabino makambo to kotika ka ngote makambu ya recensement na mboka na biso ya suka ezalaki na 1984 recensement na mboka na biso ndenge tozali bobo moni batanto zo bebisa batan ya corona président zo sala musala te batan ya koluka ba miyibi batan o tozo sangana na batu ya nini boye ba to récupérer batan wana tout hein tozo yeb sabino déjà donc recensement il faut esalema na mboka na biso congolais pe azu carte o basali recensement o penza congolais a solo azana carte d'identité donc élection 2023 soki élection esalamité ezali faute ya recensement donc toza pe kutu précéder au sala élection parce qu'avant tout ça l'élection il faut toyeba o yaza congolais parce que kanamba ko saki ba rwandais belé pour ba votakaye. Donc, biso président de la République na biso ayoko la base, ayoko la peuple. Président de la République biso talaka mboka na biso oyo yebi ozaki na pour citoyen. Mboka na biso nene neti ya biso boy. Tozanga carte d'identité. Est-ce que c'est normal? Mboka na biso depuis 1984 to yebité tozali combien ba oti la biso ba chiffre moroka imaginaire. Donc, président de la République base et lobby 5 minutes et lobby. Donc, prochaine élection to yebi ke egosalama avant 2023 exactement que tozali ko lobake pour ba harmonie bazali déjà ko luka mayele pour ba pousse élection non et ko salima avant 2023 élection ko salama recensement salamaki au cas où donc salamité élection ko pousse parce que tu as précédé
toza déjà na président na biso ya bien parce que le temps que tozo wumela akobongisa makambe belé mais ya za dictateur te bo kansa te ka César Ngada komo loba boy ba komo tinda ya loba déjà ba poussa non ezali yango te tozali ko loba ke avant élection 2023 et salema recensement tozana ba carte d'identité pays toyebi avec président Fachi Beton et ko salema avant 2023 donc tozali ko laksa bino parce que ba jeune ebelé bazali na mboko yo baza ba jeune ba koto yo mais baza na ba souci Yamboka donc ndenge na lobi sabinoka neti la petite Nacha Lukombo za na Lille association PO na la sabino za ya Lille donc association Liboke ya Senzedi Mayala donc azakane na Lille mais asalaka ba conteneur na équipe na ba keina ki sasa pona ko aider ba don mikolo yo bazali ko sala ko kabola batu babiloko ebele donc nazali ko la sabino ndenge ba keneki ko kabola ba masque kuna na kisasa donc restez connectés sur Club Original. À tout de suite. C'est dans l'optique de lutter contre la propagation du coronavirus que l'association sans but lucratif Liboke a distribué des masques à l'hôpital Kalimbelembe situé dans la commune de Lingwala. Satisfaits de cet acte, les médecins, les dirigeants de cet établissement n'ont pas manqué un mot pour exprimer leur gratitude. Nous étions d'abord enfants. On nous a mis au monde, on était nourrissons, on a grandi et nous sommes devenus là. Et c'est ces enfants-là justement que vous êtes en train d'aider, qui pourront nous remplacer dans 15, dans 20, 30 ans. Et qui seront peut-être, certains seront décideurs dans cette République. Alors le fait, il faudra concentrer votre activité sur le plan de la santé, au niveau de la mère et enfant. C'est très louable, puisque même la médecine dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Cette pandémie a mis toutes choses par terre, alors qu'il y a les gens qui ont des moyens, qui n'ont pas eu cette initiative. Mais vous avez dit non, il faut assister nos amis ou les enfants congolais en les protégeant. C'est un acte que nous vous remercions. Et ne vous arrêtez pas seulement à Kalembelembe, mais il faut aller encore dans d'autres structures. Puisque les Congolais semblent ne pas reconnaître que la maladie existe, alors que la maladie est là réellement. Donc nous vous félicitons et nous vous encourageons par rapport à ça. Ainsi, la République démocratique du Congo compte 797 cas confirmés, 39 décès. Donc bino moko boyti comment les allez vraiment exemple à suivre pour bo mona rabana mususu ba koto yo ba mususu ba vandaka koto amboka na bino Afrique on occupé te bota la bano baza bana ya ba koto yo mais bazali na souci ya mboka ya ba papa na bango ya mboka pe ya bango moko donc ba kei vraiment ko edaka ba kei ba umeli na seli ba seli déjà na kasi ba 6 mois ba umeli donc bazo aider mboka na biso na façon na bango moko donc tozali vraiment ko pesa ba félicitations na biso donc na association Liboke bo konye karabo donc tozali sima na bino to ko hésiter te ko legisa ba biloko na bino nyo surtout à chaque fois et pas na biso donc vraiment to komi presque à la fin il y a émission na biso mais avant to koma vraiment na suka to lingi to zongisa susu to beta c'était na bato yo bazali ko loba o bazali ko comprendre te que bomoni politique au Félix Antoine Tshisekedi ça là ezali politique à haut niveau ezali politique parce que politique ya ba Afrique wana mutasaka no ko barrière au faire taire mais Félix azo sala politique o neti basala kana poto donc mutongo ko boma été mutonga finio vanda zila ekaka bomoni arrive magite afinga ye moko yo tubela akomo ndima ke non ba pola donc la politique a Félix Tshisekedi yango soko za motema au mesela motema na ba dictateur au kokate donc tout le Félix pourquoi tout ça Félix est muto beta bonabu arrive magite César ngadi faut ça l'émission moni arrive magite mondera yo tubela Félix système azo memela biso yango wana donc boza la calme bino bokazake Félix Tshisekedi azayuma Félix Tshisekedi noko ya esprit la musique bomo ndeka memi dossier ya kamera ndeka ba momi on a justice nana ndimaki mutandimaki te boza la calme azokende étape par étape Félix alingi a commettre erreur moroté surtout na dossier o ya kamera et kobima o tala boyna bo parce que kamera azali kolinga ko se faire passer comme une victime. Et comme on monien, basale qui j'ai pour bar non et que ça les mayango moko automatiquement caméra donc azalina délai moko boso délai wane koki attaque de jugement salamité caméra à Rosala obligé ba longolaye donc Félix a kolongolaye et puis caméra tanga rokende justice caméra nazoyeb sabino caméra avec ba chef d'accusation azanango atazui 2500 avocats kutu mutu kutu abomara mutu bazolaka avocat mutu kuta ti mutu donc abomi mutu mais bazolaka avocat za rien avocat obengo cliente
client au PC mbongo ata yebike donc ezanango ozana indéfendable. Il faut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Donc avocat zali aux clients. Avocat et aux clients, avocat musuku tu boko zake avocat d'office ayebi ote ba beaucoup tene que 30 minutes avant procès. Bazuyo mais bokan sate que likambo ko le kabo za la calme Félix Antoine Tshisekedi azo kende justice azo kende na makambo malem ce qui concerne poste il y a directeur à cabinet. Est-ce que bien peut bondimi tala bo boulena bino penza bondimi ke na niveau oyo makambo ekomi ya kamere donc kamera za suko mutu moko penza susu à cause de directeur cabinet ya président de la République mais non bo boulena ta bino moko donc kamera ndebo lo baba bimisie allez azongi directeur ya cabinet ezali un salama bende kamera abimi ndengwana abimi libela donc place neza na lubwaku aolia ba 20 ans moko boy dona carrière politique na ye abu pia donc parce que misapero beba misapitango bebi donc koki kozala éligible était donc kosa la politique était parce que ça grand fa quoi imaginez un kamera soit président de la République Nzambe na ngai tongo suka wapi ya wana Nzambe assez déjà avant à écarter parce que akoki comme président de la République donc vraiment ya wana lelo na betaki c'était na makambo parce que bato belé babandaki ko s'inquiéter bazali ko banga mais boye bake kamera akozala liberté kamera azali na liste oyo bato bako liberté kamera ako profiter te na confinement oyo ya corona po abima jamais kamera donc azali esika na ye ezali na boloko pe arokende na boloko donc tokomi na suka ya émission ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires suggestions observation même critique bo banga te bato pe ba mesana ko finga etali bango ezali éducation na bango bo finga ndenge bo mesana mona biso to landa idolo ya président na biso to tika ba commentaire libre au moins na ba site musu bakanga ba commentaire biso to tika libre yo zana ndaku na yo vandi ozolia soki kuanga soki na madesu sona likayabu o komina yo soki ndengini biso to dépassa niveau na o s'exprimer ndengi olingi donc nous sommes vraiment à la fin de cette émission merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé donc restez connectés sur Clébois Original vous n'avez pas tort d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Togozoye, donc Akobikate, Arozoa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Puis abi bon likamako pona au salango yuyo ozamona mai nanga c'est vrai totanga kana yo du vent.